ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo mwalelo ezali bongo lombango na maponami. Kasi na minoko ya bapaya balobi bongo urgence élection en 2018 en RDC. Donc yango yo bokomona nazali penza liboso bwangai mongoloto ya papier oyo ekomami na bayi katoliko na boyokani ya bato ya Canada. Kasi yambo penza to kota na urgence élection en 2018 en RDC. Bobo mesano boyebi penza nga au CR de la presse na lingaka penza kolobela bino tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Yango boyebi penza ete yambo to kota na mozindo e sengeli na pesa bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo mbote pe na babone wa biso ba 3W ABC 1 mbote mingi ya koleka na mama Chantal yawo mwasi ya yambo ya ABC 1 yende apesa biso mosala ndenge bomoni au CR de la presse liboso na bino matondi ya koleka na babone nyonso ya 3W ABC 1 pe bo s'abonner massivement pambate molobeli wabino yeyo amozongeli bino penza na lombango Sandra Nila mbote uche painanga au CR de la presse Serge Ebe mbote mingi na sepeli suko mona yo bande ko balandi tokoti penza na mama ya likambo la biso ya mokolo mwalelo urgence élection en 2018 boyokani ya mokanda oyo bozali komona ekomami bongo na basango bamumpe pe na bato ya Canada. Bato ya Canada bamondimi kopesa biso misolo me bango pona maponami. Bato pe ya Angleterre balobi ete bango bakopesa biso misolo kaka soki bamoni lolenge nini ya etamboli ya maponami etamboli bisika oyo bato bakosuka topeseni ekokangama nde bango bakopesa misolo mya bango. Kasi tokoti penza na lombango pamba te mikolo mizali kopusana makambo mayike bazali kokomela biso awa na ekolo Congo ya mwa moke oyo ezali penza kolelisa bana mboka yango na babenga ki balobi molobelu ekolo Congo tala nano makambo mazali koleka pamba te maponami ezali bongo pona biso peuple pamba te atakola mokanda oyo na simbi bamolobi na biso ete tine ya maponami ezali pamba te babongisa lolenge nini oyo bana mboka bakoki kobika na kotangela bino yango po manso makomami na minoko ya bapaya kasi emission na ngai mingi elekaka penza na lingala pamba te bato bayike ya biso ya mboka bayokaka penza lokota ya li français malamu te yango tolingaka kosemboela bango la monoko la biso ya mboka po ete balanda bande ko balandi awa liboso bwangai nazali na makambo oyo seni ekomelaki biso mwana mboka kone nanga alobaki na biso ete publication des activités yaba électorales. Cela veut dire ba électeur bazali bongo baike ba oyo bazwaki papier ya bango pona kolekala maponami. Bino banso boyebi ete nazongisa bino mwasi mapona kolekala maponami esengeli ozala na karta owa na pambate yango nde ekozala laisser passer ayo po okele kopona moto oyo yo lingi. Kasi mwana mboka alobaki na biso ete na sanza mwa avril oyo mosili koleka le 4 esengelaki ayebisa biso motango boni ya bato bazwaki papier wana pona kopola maponami. Kasi ya kokamwa ete mwana mboka ekozonga koloba ete amoni mambi mabe masalami dédoublement ndenge bolobaka na lopoto bato bazwi ba carte babale basato pe bazali na yango alobaki aboyi yango akoyeba lolenge nini ete soki tokozongela lisusu kozwa bakala te to soki tokobandela atikaki yango na suspense aye koloba na biso lisusu alobi na mokolo ya le 6 mai ya sanza oyo tozali nde bakokende kokutana mpona kotala bisika nini oyo bato bakoleka na maponami na lopoto alobi na biso bakovanda po ete bavote loi sur la répartition des sièges. Cela veut dire les 6 moleki tomoni mona mboka kone nanga ayebisi biso ata ko eloko te po ete lelo mikolo
mikolo mipusani toyebi te loi yango ebimi to ebimi te tokoluka bato na seni bobo mesano pola kotuna bango est-ce que ba siège ezwami loi yango ba voter to evotame te pamba te awa akomelaki biso penza lobi mokolo mois 23 juin cela veut dire ya sanza ya motoba o ezali koya nde mokolo wana ako convoquer ba électorat nyonso cela veut dire bato banso ba oyo bako lakisa biso oyo bako tia bango bakozala bakonzi ya mboka oyo bako pesa ba papier la bango pona to pona bango kasi wana tozali na moya me kozela mona mboka colonel nanga ba peuple congolais basengi yo pena na lombango ete otalisa bango soki loi yango ebimi po ete biso bapanzisango to pesa bango kasi mama na likambo bana mboka baleli na mikolo meuti koleka awa bomonaki trouble ezalaki na mboka Congo atako biso penza zalaki penza te kasi tozali bapanzisango esengeli tolobela yango pamba te tozali kolobela na tina ya maponami makambo mike ndenge bayembi bayebisa biso ete nzete ya limeti moko ekoki kotumba mboka mobimba mwa libale moke o bino bozali komona ngo tina te ekoki pe kozindisa mboka mobimba yango lokola tozali kokena maponami esengeli na biso ete totala mambi mike oyo ekoki kozala eloko moko po ete ekanga maponami bana mboka ya association pour le Congo oyo ekambami bongo na Hervé Nawena batindaki mokanda wa bango pona bolobi ete makambo matali transport molobeli ekolo Congo talela biso kasi nalobaki ete na bana mboka bokotala nanu na bilili bipai biso bizali bokili bapaya oyo zali congolais yoka pasi ya mboka wayo oyo zali na RDC ata kozali la majorité ata kozali na opposition bozali ba congolais esengeli bo privilégier mboka wa bino makambo mazali koleka ya minene kasi esengeli totala yango na liso ya bokebi banzela na mboka na biso ezali malamu te bino moko bokotala na bilili boni banzela ekufi transport emati tina ya bomati si transport ezali pona nini pour ce que totamboli tokoluka pe totambola totuna na ba bureau d'échange ya libanda dollar ezali bobele na motango ya 160 000 francs congolais na ba banque tokena kotuna ba misusu bazali na 92 ba misusu na 93 ba misusu na 94 yango wana na ndimi ete mwana mboka nzoko Fabien azali bongo mokonzi ya baminganga atelemelaki makamba bambongo la bango la ba banque mosusu po ete bazali na to ya moke kasi sikoyo ba matisi 700 francs pour na transport ndetala mbeba oyo ekomi na mboka kasi nazali kotuna motuna trouble ekoti be étudiant ya campus batelemi be étudiant ya IEC batelemi ba faculté catholique batelemi balobi bango balingi bobele transport ekitala 500 tozali ko interpeller conscience ya tata mokonzi oyo atali mambi matali transport mwana ya mboka José Makila tala nano makambo yango pe to interpeller conscience ya papa mokonzi ya mboka André Kimbuta yango ba ouve ngekaka talela bana Congo makambo matali transport bokolanda penza la bilili boni banzela ya Congo esili kokufa to tambola na lombango po ete makambo mapona minde yango ezali makambo minene biloko wana nazali kaka koyebisa bilo pamba te ekoki kokanga mambi matali élection ya monene tozali na yango na kozwa lisikulu ya mwana mboka ministre ya transport José Makila autaki kosala na mikolo mileki pona aérodrome ya biso oyo tata mokonzi wa ekolo akendaki kopoze libanga waye botondi mingi mwana mboka Joseph Kabila na mosala mozali kosalama kasi bana mboka ba révolutionnaire balobi boye mama océan de la presse molobeli ekolo Congo talela biso likambo oyo motuna na bango mozali nini balobi mwana mboka azali kosilisa mandat na ye na 2018 akei kosigner accord na ba chinois oyo kosila na 2020-2021 mosala mosibo bandi kosalama ezali moko te pona kokanga maponami ezali moko te pona kosala tricherie maloba ya bango ba révolutionnaire mais monoko wangai mituna epai ya bino baimboka boyanola ba révolutionnaire ya RDC motuna wa bango yango wana bandeko tokende penza la lombango awa na se balobi surveiller la mise en œuvre du calendrier électoral publié par la CENI bandeko balandi toko senga na bino baimboka Congo moto nyonso asomba mango
pamba te tango tozali koloba bokotaka na pembeni pe bino moko bolandelaka pamba te seni azongisi bale o maboko mabino alobi esengeli penza bolandela yango pe boveye nango la bokebi kasi bandeko balandi mwana mboka akobendela biso bilili eske depuis 2017 lolenge seni alobelaki biso makambo maye apibliaki makambo maye na sanza ya novembre oyo tokomi leloyo na sanza ya mai 2018 motuna etunami boye ezali kotambola to pe makambo mazali kotambola te totala na mois ya novembre 2017 ti lelo mois ya mai 2018 combien de mbula la katikati makambo mango mazali kokende boni mwana mboka kone nanga tosengi na yo penza la bolingo bwa ekolo Congo na mosalo zali kosala sala mosala mwayo moto azala sima na yo te po ete maponami kaka population oyo bazali komona pasi lelo kaka population oyo bazali abandonné lelo ndenge bolobaka la minoko la bino ya lopoto bango nde bazali tremplin oyo boyaka po ete bango bapesa bino bavoi po ete bango nde bato bapesaka bino bayebonga o bovandeli kasi botala nanu pasi wa bango mwana mboka Jimmy Boyembe tiela biso la onzela ya université boni ezali kokufa bongo tokozonga la sima bandeko balandi botali penza boni nzela oyo ya université ekufi kokufa ezali nzela moko oyo ememi bato na luvanyome hôpital monene oyo ebimisi bato na mibeko ya droit oyo ebimisi bato ya lolenge na lolenge pe kumbi biso tina zando soki tolobi ndenge bolobaka na lopoto tosala statistique ya bato oyo bazali kokamba mboka pe bato mayele bayike oyo babimi bauti bongo na inikine université ya biso ebele bazali pe na mboka bapaya kasi botali nzela wana boni ezali kasi transport ekomata pona nini transport ezali komata pona nini tolingi penza toyeba bana mboka bozala penza na pasi ya baninga tozongi la mama ya likambo po ete tozala kolobela maponami vers élection tokotala yango penza na bokebi malamu ezali nzela moko kitoko makasi kasi nzela moko très glissante ndenge bilo moko bolobaka la lopoto bandeko bangai makambo mazali ko salama makambo mazali koyokana ba pré oyo ezali ko salamela biso tozali koyeba te pe tomoni ete oyo bilo moko boloba la lopoto ba groupe skill e bandi ko salama ba makambo baike ezali ko bima ba association ebele ebandi ko salama toyebi tina nango te na yango totuni bongo na ministre wa biso wa justice po ete yende mutu atalaka makambo matali ba parti politiko na RDC eske ye ayebi makambo mazali ko salama ministre la biso intérieur plutôt pardon yende mutu atalaka makambo matali ba parti politiko awa na RDC ministre wa biso intérieur eske ayebi penza mayemba zali ko salama po ete ya lobaki la lisukulu na ye avant makambo nyonso ba parti politiko ba koma ko sala makambo wa bango esengeli ba kokisa motango ya 100 personnes ba parti politique pe bazala ba siège wa bango mais lelo oyo tomoni makambo mazali ko sala na lokuko bisika ebele bato babandi déjà ko tombolama tomoni bana mboka mususu batomboli ba banderole tomoni bana mboka mususu batomboli biloko babango est-ce que ba konzi hôtel de ville bazali au courant ndenge bolobaka la lopoto ya makambo mazali ko salama to beleli ministre la biso penza atalela biso makambo wana na lombango pamba te badongolo miso basi bakoti pona kobebisa maponami na RDC sango mozali penza ya kotalisa bakonzi ya mboka oyo ngala lobaki ete lisese tope likamboli ya solo avant na lobela bango oyo ezali kosala pasi na ba peuple congolais soki botali na mikili ya poto na mboka ya France bomoni sikoyo l'histoire ya mona mboka Sarkozy oyo makambo mabe asalaki biso la président la biso Kadhafi wa Libye azui misolo moye asali nango maponami alongi pe la sima bomiye pe abomisa bato bayike kasi lelo oyo tozali wapi na mona mboka Sarkozy bozali kobanga te bakonzi ya mboka RDC kelobi pe ekomela bino
bandeko balandi nasukisi mpo na lelo awa kasi makambo mazali mayike oyo tokotambola po ete balobela biso toveye papier oyo pe tokoluka penza biloko bayike po ete totalisa bino tokozola baarticle nyonso oyo mwana mboka kone nanga yebisaki biso po ete mwana mboka aveye nazali kotombola mongongo ngai molobele wa bino ya émission tolobela mboka Congo ndenge bobengaki ngai nazalaki penza na bino na ba réunion na bino na mikolo meuta ekoleka bolobi ete bozali kosala éveil patriotique na sepelaki nango makasi po ete congolais nyonso esengeli afungola miso pe mwana mboka kone nanga lobi na bango boveye yango nde esali ngai malamu bale ezali bongo na kana bino bayimboka soki bokoyeba eloko bokosala te pasi makomozala babino moto oyo asi akufi abangaka kopolote ndetela tina océan de la presse ayebisi bino bofungola miso pamba te tokela maponami soki maponami makozala te boyeba nini bokosala na awa nde tosukisi penza émission tolobela mboka Congo ya mokolo mwalelo soki bosepelaki na émission tolobela mboka Congo ya mokolo mwalelo bopesa bongo merci na oyo azalaki sima ya kamera mwana mboka Jimmy Bohembe na pesi epenza matondo mingi pena mama Chantal Ayao esika kitoko oyo eyambi biso ezali bongo Flat Hotel extra moderne MM oyo mokambi wa yango azali bongo oyo tobengaka gérant Café Lio Ngudia mwana mboka Café Lio Ngudia merci ya koleka pamba te opesi biso penza espace kitoko bino bozali na mikili ya poto na bisika nyonso oyo bozali bosala lokola mwana mboka Serge Ebe aye awa na MM nde bisika akobanda kolala ezali esika kitoko mokolo mususu tokolakisa bino na molai bwango mbote ya koleka na bino nyonso merci mingi la mwana mboka Pasteur Didier Lompinga azali pari ya bémission na ngai pe Jay o azali bongo directeur ya recherche pe stratégique ya cabinet na ngai. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face. Bye.